na kenosa ba plainte nanga parce que cette fille elle est dangereuse atinde la batu batu mais bilo bomona à côté wana te Yé azana batune o atindaka soka découvrir si ko fandaka tindaka donc c'est dire que biso to ana mboka loi ba mboka l'état salaka yango faut se protéger ba botole mukanda parce que elle était pas stable na Belgique elle n'avait pas d'adresse fixe elle n'allait pas renouveler vérité wana MK ono yebiso makambo bato balobanzala solo me bato balobakaka inala na mukanda te yondo lobingeni ba botole mukanda Azaki na carte orange, MK, c'est la vérité, moi je te dis. Babotole yango parce que c'est instable. Ayebi kosa ba démarche té alandela kelo côté yé à se contre-attaquer au ba pesa ke na réseaux sociaux. Elle se considère comme une star. Donc ils ont babilo mfwa ko konsala té pona ba match vu ya miswa batu. Si kazali ayeba ke na obete ba vérité. Yemo kwa yebi makambo nga na oloba nga na kendane na miso abatute ko o batu baloba na réseaux sociaux azaki na carte orange ne o ba délivrer mutu soko abwaki na Belgique mais wana sikoyo il faut ça na ba norme pour ba renouveler ngo il faut même ko ça la formation il faut même ko ça na foyer il faut kenda ka ba rendez-vous tout ça là elle ne faisait pas ça. OK. Oh là là. C'est elle-même qui a négligé ses papiers. Il y a moi, ça n'a hors de quitter. La famille m'a fait un commentaire. Il y a un makambo qui sont mêlés pour ça n'a ordre de quitter. Ordre de quitter, ça fait dire agir à Congo. Ça, c'est l'erreur. Mais MK, tout ça, tu poto. Yo bi combien de bateaux sont barrégés après ba kotisa ba recours. Ça n'a rien à voir. Au fait, bango basa bateau banga ko se victimiser. Ozo kene, ozo ko attaquer na likambo yazo ko attaquer yo, yazo ko la kisa batuke, yozo landa mukanda na ye, bozo landa bana na ye. Eza façon na ya se défendaka. Bon monite ke abimi afingi biso nyonso. Azongi sima, ali biso tonto komi koya et komi ke bozo sangela ye. C'est sa façon de réagir. Même na YouTube elle fait comme ça. Elle touche tout le monde. Après ton bilo bobanda ko ya ko répondre ye. Il y a comme ça la neti kaza innocente aza ye moko contre bino nyonso eza tactique na ye pour dominer pour combo na etika na réseaux sociaux c'est comme ça qu'elle fait siko batu batake na erreur ezaka ba wu MK eza bisote ngana memele plainte pour yatindela nga batu awa na so ba vidéo ba biloko nyonso tout na kenda nango Bruxelles rien à voir avec ces papiers na ya zo rejet parce que ye moko ngai c'est normal MK mutuna mutazana ndenga se défendaka na ndenga atakaka msusu yo makasi neza na réseaux sociaux loba nga so zu problème na nga ya ko funda nga toke na justice poto ana mboka loi na bona sa likambo bwe epesa nga etanga na tort yango nga na atakake na justice nga so ka ye na likambu nga na ke na justice pour au cas où soki un jour il y a un problème naza na ba quoi me défendre poto ana mboka mundele on se rend pas justice soi-même. Mboka mundele MK so tokute na nzela toyoka na tête obundi tosuki na commissariat ba yebisa bino ke même soko za na raison soko rendre justice yo moko okokozwa tort alors na mboka mundele il faut se défendre bango moko babimisi Arieta tala stratégie na bango Arieta zaki na likambo te ya sala ka ba vidéo na mwana na ye azo exposer mwana na ye batu bazwa na commentaire bazo ebise ke fais pas ceci avec l'enfant siko na minute stratégie na eza ya zongi sima abimisi ke balinga ba botole mwana te bango mtu balobi ke Arieta za en danger siko bango mtu fo ba kende na mbila siko mbila wana nde mutuko akozonga giga poto mbila ko fongola dossier tant ba services sociaux bako fongola dossier pour ba pourquoi mwana naza en danger et ko pousser ye abanda ko kipe mwana ne kitoko abanda ko kosala ba live na batamoko oyo mwana zate bango moko nde batu na ye ngata babengi nga ndoki etali nga na nini MK mutu akenda ofunda bango bakasi babiki Arieta za en danger eza mama Congo ou bande ko mususu te eza ba chinois mutu batie en danger parce que bakobando tele ba service social mama Congo sikono atuna question oyo balobi nanga mama Congo mta publier école ya Arieta bon ozama ele MK ye mwana tanga na école privée tant nga na tie photo na est-ce que nga na ebisi batukeze école Arieta est-ce que yo kinga na munokolo nga na biki école wana eza Arieta est-ce que école wana o bango ba monyo na eza école privée c'est quoi école privée qu'est-ce que
ça à voir avec l'école d'Arieta. Atabake Fundanga, la question qu'on va vous poser, que moi je vais me défendre. Mais elle, sa fille, étudie dans une école privée. Moi, l'école que j'ai publiée là, ce n'est pas une école privée. Je ne sais même pas si c'est quoi. Au moins, une photo, la tienne, kaka. Et alors, quand la moto, azo leka, azo filmé, ba immeuble, bandaku, banini. Alors, nan mutaye koloba keza école Arieta. Car bango moko. Maman, comment on pas ma casse la défense, c'est le droit. MK, na eko sala live na tie miniature na ngande yo po tienga la miniature. Maintenant, à quel moment moi je dis que c'est l'école de la petite? Et la petite, elle étudie dans une école privée. Moi, je n'habite pas en Belgique. Je ne connais pas les écoles. Je ne suis pas en Belgique. Là, actuellement, je suis chez moi. À quel moment moi je dis que c'était l'école de la petite? La petite est dans une école privée, alors que soi-disant, école on a été ezali publique. À quel moment? Oh, ma casse non qui me l'a quoi? Ça veut dire que Karine a la raison de Kakolobake, non? École a non yo Mais non, je suis désolée. Même Ndakune Oazoloba, et ça un trépeau. Au moins un trépeau. Commune, au moins ici Kafandi, attends qu'elle filme en gros, elle peut pas m'attaquer parce que ça un trépeau. Au moins un trépeau, et ça ici comme on occupé qu'on filmer pour y baso qui lobo koko loué en gros. Tu comprends? Parce que elle c'est pas considéré comme une maison. Elle est à l'intérieur, elle fait des travaux. Où ils ont permis de faire des mais ce qu'on t'a dit libanda, ce qu'on bina tine loba vidéo, au moins la que libanda est en entrepôt. Et c'est si kabatu bayaka et puis eza nanu na ba travaux belé. Ce qu'on peut signer numéro monde, je peux t'envoyer des vidéos au moins la que en entrepôt. Donc n'importe qui peut passer devant, ça lui met pas en danger parce qu'elle habite pas dans un entrepôt. Est-ce que Moutafa dans la carte entrepôt? C'est impossible. Maintenant cet endroit là, excusez-moi s'il vous plaît. Bon la famille, bato boyela kinga likambo mama Kongo mutafundi, mama Kongo mutabomisa Ariata. Boyo kabino moko ba réponse ya mama Kongo selon Ariata. Moninga makambo mwana na so obligé ko défendre ngo parce que nga moko pe naza papa, naza na bano MK kanga. Naza ko sikona yo kio. MK admettons que yo fandi wana okena po yo fo ozala ka kozo sa bambwa na nzela po bambwa bazaka mayele te baza basa mikolo merci balesa bon biloko pa ya cagnotte soki yo lelo okena ekola mwana na yo olobike mon enfant est en danger okena commissariat mais il faut bango basa banquette po batala soki po mundela sala likambuka te ke po yo ekoloba toza d'accord. Pour Batumsou Bazana Babenga partie ya ba pays d'Afrique. Quand tu fais monter les gens qui mouton bike na fanda na poto, alors baba connerie, MK faut considérer batona comme bazo bambala moko kopé ça bango malobate. Na poto a même moi, si je pars, na que ça la main courante, comme quoi je suis en danger, il faut me la seule enquête. Il faut unga mokoso nazana ba preuve na porter mbila comme quoi je suis en danger. Au moins de balo ba Kareta za en danger, ba tie Karine de na merde. Parce que ba tout ba na ba vidéo où Karine s'occupe pas bien de sa fille. Ba tout ba na ba vidéo où Karine azoko kanga mwana nzoto azo sala rando azo finga na mwana na maboko. Ba tout ba na vidéo où Karine ba 1 heure du temps. Pour Kongola kanisa soki mwana za mwana na yo, wana droit ko mwana azala 1 heure du matin mwana lalité te mundela tala bongo te. Mundela ko ba mais comment ça se fait qu'à 1 heure du matin vous faites des lives avec votre enfant dans les bras? Qui met cet enfant là en danger? Qui a publié la photographie de cet enfant? Nga na ba vidéo nanga, il y a pas la photo d'Henrietta. Na page nanga na partout, na photo Henrietta te. Mais ça ok pas ba wou photo arrêtée ça pas na bango. Donc qui publie cet enfant là? Qui publie l'image de cet enfant? Ce sont les Chinois. Et bah Chinois na baza batwana ni batu ya yemoko Karine. Donc qui fait la propagande de un enfant de 3 ans ou 2 ans? Ezaka batunaye. Donc si cet enfant est en danger, c'est elle-même Karine Nabatunaï. Moi je vais prouver ça. Et ça n'a besoin de que Batba Banga que démarche à Mama Kongi à Boutisate, Yemokwa Yebi, ba rendez-vous à Kendaka, Yemoka dit Bakambaloba na CC. So ba rendez-vous n'a à Boutisate, pourquoi l'ongwa pas ba bébé Mia quand je suis arrivé? Pourquoi l'ongwa?
Parce qu'il y a des choses on peut dire, il y a des choses on peut pas dire. Elle et moi, elle sait qu'il y a des choses où c'est interdit pour nous de dire dans les réseaux sociaux. Maman, comment c'est là, basima balobi que yo erokendaki na commissariat et simba te po Karine akanaki yo parce que ozalaka na be preuve te ya ko condamner Karine wana lobi Maman tika na yo Akima, oui, pourquoi renouveler la carte orange? Parce que le jour que la convocation, il y a commissariat Akima. Elle avait peur d'aller se rendre à Kendate. Moi, je suis allée. La confrontation, elle et moi. On m'a convoqué, moi, j'ai reçu le rendez-vous. On a là-haut. Parce que moi, j'ai montré tout na YouTube. Parce que tant le commissaire Wanabi n'a que ceux qui bloquent les réseaux sociaux, il faut battre benga. Na zone numéro ya commissaire Wana na pesa batu. Ba benga, ba loba o bango ba yebi les réseaux sociaux. Et le jour qu'on devait être confrontés, elle et moi, à Kima, moi j'étais là, elle n'était pas venue au rendez-vous. On a eu son histoire vraie, elle n'était pas au rendez-vous. Ok, mais moi, je vais aller MK. Maman, comment on est mouton, maman, comment ça la Karine, bongo, bona, ambouye Karine. MK, on a besoin, on a na réseaux sociaux, on a starté. On a comme ça, analyse, na se makam na na leki. Moninga a starté pour na kodiembe na simane. Le jour de rendez-vous, on a papier na rendez-vous et j'ai pris mon transport, je suis allé là-bas. Elle n'était pas venue. Elle n'était pas venue. C'est elle qui n'était pas venue dans la confrontation, elle et moi. Moi, j'étais là. C'est comme ma belle Karine, c'est elle qui est monteuse. Ce qu'on s'est lié, les kamnase, na mis sur bateau kaka ko barré en gros, mais na couche a ébi qu'elle souffre. Bon, mon ici quand ils font dans les entrepôts, ils sont en train de l'utiliser. Pas beau-frère na na combo ya Étienne, mobile ya consulata. Ndako wana eza immeuble en abandon, eza ba travaux belé, ce n'est pas fait pour devenir, c'est pas du jour au lendemain qu'il fait comme ndako. Eza entrepôt. Ngana filma yango. Mais un jour cet endroit-là n'est pas fait pour cet enfant-là. Il y a un moment où tout enrimé cette petite. Parce que mobile ya cousine et comme on est tienne. Mundele wana za escroc. Qu'est-ce que Mundele wana salaka? Azana ba camarade na ba koko mindele belé ou bazana banda kwa abandon. Qu'est-ce que lui il fait? Pour gagner un peu plus d'argent, à Lukabato ba sans papier ou ba kota ba foyer te ba Lukabandako. Lui a payé sa kabango, lui il prend un peu d'argent, il donne au propriétaire aussi un peu d'argent, allez moutouiller moko. Et si Karine a offert le loyer, il va payer le loyer à 2500. A offert la moitié c'est ok, la compte qu'il y a travaux. Mais comme elle fait les travaux là-bas, demain après demain, cet entrepôt c'est pas elle. Mundele wana tango koma kitoko ou to bosse ele makambe belé bana contrat 2 ans. Après Mundele wana récupéré Sikanae et le contrat c'est au nom de Étienne. Beau-frère na wana Mundele. C'est pas son nom. O bimesi la moi juma bolobi Étienne on pas à la escroc. Aza escroc. Nandeni maman nanga. Kasi te aza Mundele ayebi siko faiblesse ya ba sans papier. Makambo sa na cagnotte asala ngona bato belé. OK. Donc, Azaneti a le col en gaï, n'a pas ma cope en daku. Dans le noir. Ce qu'on a dit, Zakabatou, n'a Tchakabatou, et je prends un plus. Donc, en cas, aux hommes, la tombe, Azo Tchakomba, Mama Congo, oh, Azo Kefunda, Rietate, Bango Moronde, Bafongoli dossier. Bango Bakanise, so, Baeko Sala Life, mère fashion, wana, Aza. Donc, dans ce que maman, wana, abanda déjà, Kotia, Yena, Erreur, Banda, Kala, depuis YouTube. Baza, ba maman, oh, elle-même, ses enfants sont perdus. Elle-même, elle est perdue. C'est quoi, ba profitana, Bango, na Combo, na Ye. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle subit est allé dans le bangote. Et elle aussi, comme elle vient faire semblant devant les gens, pour bangam tu vas faire la dossier. Il faut, on dit que bazana ba bengi mbila te, mbila pas bengi bangote. Pour ça ba bengi mbila au sein l'enquête, ba quoi qu'on découvre que c'est qu'à fanda que ça ba norme te. Ba découvrir que ça na hors de quitter. Ba bengi mbila te ba escroc.
Moi, quand je vais aller là-bas, na quoi ça Maman ko balobi na pe ba fundi ope na France kuna ba fundi. Donc ma papa, o me so ba ye awawa. Mais MK, au moins na te baso ba lokuta. Tu n'es pas dans le dossier ko funda mutundeni. Neti MK yo ye na Saint-Denis. Totaka na obi ke nga ko kananga kunengo répondre bango te na tika bona buzoba na bango. MK yo lelo ye na Saint-Denis o ye ko porter nga plainte. Mais yo kasi bambila wana ba bazoba. Toi et moi on se connaît. Hein, MK, réponds-moi à la question. Toi et moi, on se connaît? Est-ce que je t'ai déjà lancé des menaces de mort ou de quoi que ce soit? Jamais. Si quand il y a Misanga, Baza Karine te. Comme Baza Karine, Mambolina te. Qui coule, ceux qui m'ont condité. Bah, quoi qu'on porte une plainte par rapport à quoi? Parce que ceux qui m'ont porté plainte, oh, comme quoi que je vais, nazo harceler Karine ou na moi nae. Mais c'est elle-même la personne physique qui doit se déplacer. Au moins, que baba lokuta baba zoba MK. Ba life abwenga na ngosa langote. Moi, je calcule pas ba ou wana na calcule bangote. Tu ne peux pas porter plainte contre une personne, hein? Ou ba benga ngo pétition. Ou beaucoup ça la pétition, mais quand vous faites une pétition, après il faut quelqu'un de physique à Memayango. Si quand bango na yebi bangote, na sela bango ba live te, boke porter nga plainte na sujet nini, boza banani. Na kombo nini botia kuna. So botie kombo a Karine, il faut Karine yemo kwa ya. Pour nga na ba plainte ne kuna. Nga na ba plainte na ba vidéo e fanda kuna, oh basi wana ba filma. Et ça na YouTube, ba image ya basi wana oh ba yelanga. Donc ça veut dire que bango sko bas plateau ngo basel eli wapi. Pour nga laisser bango que ceux qui ba ye ba benga nga na ko ya. To kutana. To kota commissariat nga na koti na bureau à gauche, bango na bureau à droite. Ba ya. Pour nga pete na okende commissariat kuna esika Karine afandaka. Ba benga it. Na pesa pe numéro ne pona anango. Et si afandi pe na entrepôt wana na opesa na makambo ya Etienne nga na okende tina okenda ba vidéo na bango ke ngai na ye botala babi mwana aza en danger faut que na école na ye parce que mundela sakana na makambo mwana te botala vidéo oh maman oh ya sali abi ke mwana aza en danger. Alors il faut faire des enquêtes monsieur. Moi je viens parce qu'il y a ma photo aussi dedans. Babi ke biso to tia mwana à 2 ans so il y a 3 ans en danger. Moi je sais pas pourquoi. Nga na okende parce que ba tie kombo nanga. Mais bande konanga je pense que bino moboyo kama makongo bato boelenga message bolobo MK mama kongo komo tia bana bato bana Karine MK lobela bo MK ebi combien de bana Karine a finga lelo comme soyez elle est pensée qu'elle était protégée parce qu'elle n'avait pas d'enfant Azaki mais au moins MK soko komi na point faible pourquoi bino boko makaka o bato obi ke communauté na biso bo amité mamabe hein. Obiso qui comme na point faible, yeba ke batu botake oka na point faible na yo hein. Nga ya pas longtemps tindi ba finga mama nga. Wande bo mona ki angote hein. Tamu ya tindi ba finga mama nga. Kasi yebe batu bandozo eka na point faible na iti. Ni boso za mona kaza na point faible te. Ya wana memba sarato la tuba komo le belaka likamba la police. Tombe na TikTok. Le pas bien fondé na kisasa. Mais ndeti MK, au moins ndeti nga na fandi boy, au moins ndi kambo ya mukanda li falansa, nga batindeli ngango. Mutu atindeli ngango numéro a répondre kate. Elle pense qu'elle est aimée, mais ma kamne surtout tozwaka tout autour na ye. Ka bato bakenda na ba commentaire botika ye, mwana na ye moko. Oh menga na comprendre bino te, bino bobi mwana na za en danger. Siko biso tozo kende poto ba protéger mwana. Bo linga te pourquoi? MK obi ke congolais za mawe. Congolais lobi que moi nana za en danger. Nga siko nazo kende po ba protéger moi na wana contre biso. Wata maman na na sécurité. Ba service social ba landela pourquoi cet enfant est en danger. Où est le mal? Est-ce que ma photo na bango mteza wana? Mais MK c'est image ba tie biso ke toza en danger pour la petite. Bo tiangote pourquoi? Non, je na poster ngolelo. Si vous avez un bana batu, bino ba image na bozana ngote kaka ya Arieta donc Arieta za mwana aleki bana nyoso tu o batu babota. Pona na kosete ba mama makongo na mona te sika Karine azo finga mwana mutu atie mwana mutu na minati. Oh si.
si bana Sarah yesu kwa zandeni mususu ye moko misusu ya sana ba debt na o ya tindaka. Ok, ça veut dire asala kana sima batu mususu atinde mutu mususu apo ye mo abata mina ni stratégie o Karine cagnotte osana na niko asala bongo pe na YouTube asala nini soki ya bimi afingi bino nyonso to aya tangi komba oya tangi omba oya amatina bakiti azo sauter ye danger ye basimba kete ye bebwe apupoli bino nyonso ale atiki musala na batu na ye ya basi na basenzi na ye na bamukala na ye ale ya zongi sima po ebike makamba lobi bino boko ya ko réagir et tant bino boko ya e komi ke bo sangela mutu moko mais bozala pe honnête ngeti ngai MK na kosona na 2-3 personnes te eza énergie biso to salaka na tongo ke musala una pokwa wa koswana bwe mais yetanga yaka monika koko tumbola 10 personnes 3-4 personnes po ya za pomba skoso batwana baye pourquoi boko mo lokele mawa bomona bien ke ye moko asali ba sorti asimbi mutu nyonso bozo mona ke batwana tukutu même ba benita ba oboya na bango mais ya zo simba batu nyonso ali sikoto batona bazwa ko répondre bino komi bozo sangela mutu mais boa mitema mabe boa mitema c'est que bino nisu boza na bino ba chinois bo batamaka bah oui moi je suis désolé mais sachez que l'image que elle vous donne au fond c'est pas ça au fond ouais ce qu'elle vit c'est pas ça. Comment ma Congo c'est yo na ba propos ya bateau zo yo ko bato azolo ba no po na ko sote mama Congo chaque jour bato akomelanga chaque jour na préféré na bimandoki parce que les Congolais sont très hypocrites. Ngade abatu ba yebinga ngai MK na travailler na bana na ba personnes handicapées na ba personnes nini toyebi peut-être makamnyo surtout mais MK loko nga na ya olobano omoni awa toi na ba pays moko où tout peut arriver dans la vie il faut savoir se protéger. Ah oui. Quand il y a quelque chose dans un premier temps, on est dans un pays de loi. Ah, ils ont Congo, t'es que tu vas résoudre l'affaire na bango bango moko. Si tu as un problème où tu te sens pas bien, va te protéger dans le commissariat. Pour demain, s'il y a un problème, non, tu étais venu, tu es passé par ici. Vous comprenez? Moi, je suis pas là pour me faire aimer. Pour muto bato bango ba olinga na miso batu mena au fond elle souffre. Et ta lingate. MK, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai mes collègues, nana musananga. Est-ce que na réseaux sociaux, je commande l'amour? Est-ce que ngana yaka pona la sabon que ngana star, ngana sala ba télé réalité, ba mona ngana domaine wana. Mabe o mutasali bomona kate, muto abandi bomoni te bomona nini. Est-ce que tangu ya yaki kotumbola era na Chantal, makam na bango ba welaki. Est-ce que moi j'étais dedans? MK monenga na fandi na tie live na tie bango na miniature na njolo bela bango. Pourquoi ya kota ba kombo nanga? Soka mona ke makambu oyo o ngana sala ke simba kate. Mais abinisa mukanda ala sa ba chinois na iti. Ça fait de la minute Karine baboto la carte bleu atikali epave. Azana hors de quitter mais akoki ezana ngo Belgique so tuni bata Belgique ba loba noke au cause peut hors de quitter mais il faut faire les démarches. Maintenant les démarches elle va faire comment MK tous on a dans la réalité poto poye moi si wana apenda fi ya Kinshasa na comprendre les pototé ndete sika zo fanda azana adresse wana te ata lobi asa ba démarche à mukanda na ye. Elle va faire comment? Parce qu'elle vit comme une star alors qu'on est en Europe. Ma condition, mais les conditions de papier qu'elle doit suivre, ça ne correspond pas à la vie au un moment, au moment même Arieta, elle n'avait pas envie que Kikouli a déclaré moi na wana. Elle veut que Evi mukanda ya Suisse et quoi apporter na yepozo mukanda. Mais comme elle dit qu'elle a mis sur bateau, à ça la dégué belé, que ce qu'a Luki Mouto a déclaré Arieta, bon fundaï. Au moment quand on veut tout montrer dans le monde entier, quand on veut être star, il faut assumer beaucoup de choses. Quand on veut montrer sa vie, à tout moment aux gens, on subit. Vous en comprenez? Maintenant, la minute Oyo, et si Kaya Zofanda, elle n'est pas reconnue. Komi la habité Kazakawana, Mbi la habité Kazawana, aloko la clandestine, elle vit dans un dakwa poa. Ndakwa nezanda kwa poa. Ndakwana, ezanda kwa poa. Mbila yebite kaza wana mutazwaka mbongo wana Etienne apesi kolo mundele pa yebite ke yazo fanda wana kolo entrepôt wana papa wana koko wana yebite ke yaza wana
Maintenant pour azwa mukanda il faut se soumettre na ba norme o bato bayaka to uti Afrique oye au s'intégrer. Intégration elle n'en a pas. Ça n'a rien à voir avec Mama Congo où les gens la détestent. Non. Elle n'est pas intégrée. Elle n'apporte rien à Belgique, elle ne fout rien. Yango bomo na bande ko ebele ba ye ba se concentrer ba kitisi ma peka ba zozwa mikanda na bango. Mais au kota kaka au mona ka batu misusu etali yote. Soit disons regarde à quel point Congolais a mutema mabe. Bozolo ba etali yote mais la personne ça fait 5 ans. Congolais za muto ataka mutu mkanga linga nange nemi nanga. Pour nemi so azobeta nge loko ya vérité, ça peut me pousser à changer. Mais nga linga bato ba ko lempa batute. Ko kipe na yote etali bango te, oleki bango. Maman biso to na banda ko ezala ba norme, osali visite état des lieux, on la remettre yo, a signer au contrat, bail, au signer bail na yo, ba remettre au ba clé. Les loso qui problème inondation, au problème na logement, au kozwa téléphone au bengi, ba ko intervenir. Mais elle n'a pas cette situation là. Ici kazo fin da situation nezate. Azata na chauffage te on bomoni a branche ka chauffage pembeni wana parce que ça entrepôt ça ramalili. Et c'est un travail belé alors que bambongo oyazo bimisa wana akosa le loka malamu mais tala ba maman amite mama ba réseaux sociaux ba kwa ko bakaka etali binoté on dit que à quel point il faut pas suivre les Congolais so ngosa le kokona yo wana le bien so yana le baba chinois karina seli soki 6 ans soki 5 ans pona mukanda tubo sute anzambe poto siko tala MK tala bato ba chinois ba bengaka ba jalouse. M canapé par exemple pour ne pas parler des autres personnes au bazar até. Na habité son na poto MK moni biso neto viva na poto beto ebi poto. O jalouse na mutu par rapport à quoi? Moi j'ai un chez moi. Non la 3 pièces nanga ça me suffit, je suis seule. Je suis seule dans un appartement à 3 pièces. Na zuango na 1% patronal. Cela veut dire que j'ai travaillé pour avoir ce logement là. Et je n'ai jamais habité chez les gens. J'ai toujours eu mes appartements. Nga na fanda plus de 10 ans na Melun. Pour na okabatu sous wabako. Mama Congo wana na rien. Problème ezate to sa course na mutute. Na ina te sabino ka jalousie na bino. Biso to na ba logement. J'ai un travail. J'ai un CDI. On a un salaire tous les mois. J'ai mon permis de conduire. J'ai une entreprise que je gère. On n'a pas besoin de montrer tout ça. Mais vu que, on a un compte d'entreprise, on a un compte à Mundeli. C'est-à-dire que dans mes heures, parce que mon travail, ça ne nécessite pas que Naza ait un déplacement. Il suffit qu'un ordinateur je gère. Pour l'instant, je ne peux pas embaucher des gens parce que dans une entreprise, nous est généré, bon, il y a belete que pour embaucher ou pour l'ongwa musala nanga, pour la possession d'entreprise à 100%. On se comprend M14 sur la netiba na poto. J'ai essayé de mettre quelque chose en place, petit à petit. Je vais voir si j'ai des marchés. Si j'ai démarché, si na komi na niveau ya ko démissionner, on a landé loko nanga, je vais le faire. Na na permis nanga, na na loko nyoso o mutaluka awa na poto stabilité wana. Minimum ya stabilité wana na zanango. Maintenant, mutoza jalouse par rapport à quoi? Nga ce qu'on a landa ba commenter à TMK, so landi ba ta réseaux sociaux okendo yiba. Likolo na bango yango Karina ko sa vie na Belgique té. Likolo na bango moi swana ko sa la télé côté. Pour ba applaudir ça que lelo moi swana za na visibilité. Tout ça maintenant moi quand je pose les analyses M4 to so la boy, to so la tant que des adultes. Bango ba kotan bango ba encourager na mabe. Au moins mutu so ko cause na visibilité hein. Il y a bloqué les commentaires pardon Mama Congo, la famille bloquer les commentaires même. Les blocs ils vivent bien. Attends, tout ça n'a d'erreur, mais quand même, tu as capé mon tasson là-bas. Pardon la famille, vous bloquez nos commentaires. Modérateur, est-ce que tu vas me dire que tu vas cap? Maman, quand on te bénit, modérateur, allez-moi dans la sanité. Mais parce que bateau, pas non, ah oui, ça cache Chine la Chine. Et pas les achis, et ça bamboua na bamboua. Donc, MK, au moins la minute, ce qu'on a moins visibilité, il faut utiliser en gros pour ça quelque chose de bien. Na Paris, à toi, na ba serre rebelle, ba ça la ba soirée, hein.
au monde na réseau social quoi ça li kamne mais azo utiliser comme monnaie so asali soirée au moni bato batondi na na to na ndeko na biso moi si leti ngane to kana te mais abala frère na nga mutandu mais ce qu'a été soirée au monde a plein. C'est-à-dire que Azako profiter d'un un plus moroboué pour asa les locaux. Mais les locaux, quand tout le monde qui bango, soit disant mon taza aimé, à ça il soirée, tout le monde est planté. Les lois attendent le gars, ça c'est un restaurant, à mon condi, batouba, y'a tes pour babike, y'a les sarabatuma kila. Parce que ça n'a pas bilo comme ça, le réseaux sociaux, où est coquille pour rattraper, yé kaka, yé moko. Mais batouba encourage à Kiango. À Koko, ça les locaux, les gens auront peur d'elle. Gros bisous à toi, Dikina. Les gens auront peur d'elle. Tout ça même na ba Dikina te ka ba mèche na réseaux sociaux hein. Dikina ka ça la banalise, à ça la ka tout machin tout. Elle parle sur nous tous. En bien ou en mal, elle pose ses analyses. Tant que ça bon a te kapé babilo konai. Mais mutaro bango sombelo ko pas Dikina te, pour Dikina ko belisa batuma bomate, boyna boy. Ozo comprendre MK. Ce qu'on a vu surtout, ce qu'on se bito sa jalouse. Ndeti Dikina kenda ka Afrique. MK ngana Congo na propriétaire 2 fois. Avant même mes 30 ans. Je sais pas. Le lopé n'a côté que si quand on a na sombi na poto na propriétaire te. Parce que moi bika ba parents de ba ko sarabiso son mandat kuno na Afrique un jour mboka wana o kende ko on ya ba vacances na bana na boy. Mais condition mboka ne permettre pas. Mais moi et puis na ba quartier ya mabete. On a fonfonté na za penza na ba commune na Kitoko. Na somba ngo papa na zwa ba crédit na poto na sombelo ce qu'on nous a jalouse par rapport à quoi collègue na biso na Dikina na ban ana ndako te kaka Karine allait me faire parler d'elle mais au fond elle n'a rien. Natalana oyo tozana devi mais boye bateke entrepôt aussi kaya fandi wana pour ezwa moi forme wana papa wana bimisa bambongo nayi est-ce que bino boye binde bakutana boye bindenge esala boye bi vérité te muko boye ba vérité ebele bo senga Jimmy mawa continue à rêver hein? Faut continuer pour rêver. Ba frère na binoté baza bandeko na binoté mais boye bateke en force ya ko emilie mibali makambo oyo zambi kaka media ye desha kaka tika nani makambo oyo bandeko nanga. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer à rêver. Vous faites vos vies pour apparaître. Les réseaux sociaux n'est rien, n'est pas la réalité. Hein? Ils ont joué contre elle. Ce bolingi abatba simba arrêta te. Les lots arrêta comme point faible naï. Au même titre abandon finga bana baninga pour ya monnaie qui a zaki na mwana protéger te. Au même titre c'est grave. C'est grave, bandeko nanga. Yakuti bota ngakomba mwana na ye. Et ça la bien. On pas coach hôpital. Eza faux. Eza ba gesta a mesa ko sali sabatu. Mais eza maman papa, kasi mama lo ba ke mama ko ngasala makambo ekenda kate. Mais yepe eza ba même scène o asale la batuti. Akoto pitala ako kate po bino bofunda riata na ye. Yaza na guerre na batu misusu koma bino botomboli komba mama Congo. So na sake loko te pa na bino ba wu. Mais bino bokende ko se concentrer na bato bozali na bango problème. Comment si ko komba mama Congo mteye le devant. Tant vous rendez bandaki il y avait pas mama Congo. Bino boye ko tia kombo nanga na ba miniature wana ke on a zotia Henriette en danger. Bino si bo mona nga na tia Henriette na miniature. Siko toke no protéger ye. Kasi bino bobaki siko bobanga pourquoi? Bino to bandi makambu ke bokendo funda ba mama o yango yo nani mkazana yo kisayo. Yo ka mama o ndenga azotia nose bokende na mbila bokendo protéger mwana azana danger.
siko mama konga azokende protéger mwana bokomi mama konga okende ofunda Arieta mais obike boyebi eloko bolingi te donc ya biso nde mutezalaka makasi tala yoka mama oyo Fongola commentaire, tu yoka bien. Fongola commentaire. De 3 ans, partagez partout, à la police, partout, s'il vous plaît. MK, on m'a dit partager cette truc, c'est une personne cherche à tuer Arieta qui a 3 ans. Et ça, avant qu'on a ça la sortie. On a qui sorti vendredi. Mais vidéo, ils ont ça déjà bientôt 1 semaine et demie. Que maman, ils ont ganga partout. Que bon protéger moi na oyo. Basi o balinga ba bomai. Banemba bandinga. Banemba bandinga. Le chinois. Yangojo. Partagez cette vidéo. Si personne que vous voyez dans cette image, ils cherchent à tuer cette fille de 3 ans. Partagez partout, à la police, partout, s'il vous plaît. Siko awa, batie Longinanga, batie tribunal, batie Magali, batie Raissa, batie Sarah, batie même na Grace Mbizi, batie Biso. Mais pourtant la guerre na ye, biso tozala kité. Pourquoi batie Biso? Parce que balinga kabatu tout babi ma po mami na bango comme numéro 1 ke bino tout bosangelaka. Ba batumbola kabatu be ba okatake vi o bango ba vivre na banda kuna bango. Ndeti moko soki village moko afanda na États-Unis boy. O ba benga village na oke ba benga ke village awa na États-Unis. Soit disant mutabota alaksaka bana na été. Mais quand ko fandi la bana baninga alaksaka mobali na été. Alaksaka ka ke o soit disant moi ça mutambongo. MK na ebite nga mukono koma na mbongo makasi MK po mona nga na réseaux sociaux. C'est que moninga na ke vacances na Bahamas. C'est que moninga na ke na vacances na ba île moko boye na tandami na plage. MK kaka na vie otoza na ngoboye. Onga mwasa mutambongo bagi ya 20 000 30 000 na liboko. MK na ko fandela ka ba live ya komba mutu. Nanu na mona te. Mukona koma na mbongo MK na losaka ba télé réalité Bahamas nga wana pena na plage na fandi na cigare na ba cocktail na mitanda mi bazo masenga mukongo ponde toza to na ba courbature ya passe ya musala MK biso to salaka biso ba to sala ko mukona ko zwa penza ba monter au mobile moko aza po mobile asombelo bag ya ba 30 000 40 000 c'est que vous vivez avec les bana misala na ndaku c'est que faut boza na bata ko kende ba vacances ko somba ba sac ba Hermès tout ça et tout mais tout ça là je ne comprends pas ndoka ne bango pe ba femme riche ango bazwa pe ko zwa ba cadeau na TikTok ba ka pe ko sala ba live ndeti biso. Et ça monde à l'envers. TikTok et ça m'a trop. Na batambo on a biso to sangani. MK merci beaucoup. Na respect de na mati. Donc MK quoi kano koyokate. Na mona ko plusieurs fois ça la analyse non mataka batu. Les gens aiment trop dire du mal des personnes. On va kumisaka muto abango. Mais la vie des réseaux sociaux c'est pas une vie qu'on mène tous les jours. On dit babiso to tambola ka l'aise potoko ça na vite. Nga koko kutana nga na métro MK pour na starter. Oko kutana nga na train. Oko kutana Fio kandeze lengi we bandeko. Ozo tambola likambo na moto te. Bandeko. Laissez tomber. Arrêtez de rêver, il faut vivre. de défis na poto musala ndako on passe beaucoup de temps au travail si on vit au bon ba pesa ye na kin peut-être oui mais na poto a comme un syndrome ya omoni bato ba bimate baza toujours quatré na ndako comme un syndrome wana et sachez que moi nazo kola abando tanga abando zo ba camarade na école tout ça et tout vi obo pesa ye un moment ko kangote donc ngai na tamu kandane te na bongisa nanu MK po bato ba ko kosa akenda ko attaquer mwana MK ngana tika jamais lobake Karina Botarate eza camarade ne Yvette mutayaka na YouTube na team America abike bakata copine matrice copine na Botarate yango tant copine na bandi semi bato bakota ki yango doute. Vous comprenez MK? Oui, non, là, bien. Il y a un côté doute. En même temps, comme il y a un buzz, abandon ça buzz na zeminaye. Mais tant à boti, nga mutal bosso na kende Belgique na ebisi batuke, tant nga na ke porter plainte na ke kutake, il y a une Arieta qui coule. Na ke lo kutango kuna na kati kuna.
batukutu bayinaki nga baraisa bayinanga o mama kongo abota tenga lobi bon nga nayebi te ke soki abota mais na kati ya dossier na ye ntango baobeta kombo na ye nakuti ke il y a une petite Henrietta Kikuli soki Mambolina po komone na mukanda ezaka Mambolina Mokonzi Karine. C'est ça son identité dans ses papiers. Mambolina Mokonzi Karine. Elle a ça. Vous comprenez? Donc, Batika Koloba, Onilbe, Nala Kena pour la Mukanda te. Mais Mukanda ba boto là pour la négligence. Azoa hors de quitter, rejet pour la négligence, il y a sans adresse. Sans adresse. Et aujourd'hui encore, elle continue à être sans adresse. Mais, bidon tout bon à Maison Blanche. Sorti un numéro dans l'action Maison Blanche, il bande des entrepôts. Pourquoi on s'élève maintenant comme les étudiants qui ont facilité au côté pananga? On s'élève, c'est la bonne. Les entrepôts, hein, Maison Blanche. Au moins, les accords locaux, l'andaku. Aussi moi espace au sali moi banini. Merci beaucoup MK na tiki na bato ba ko finga pembeni mais c'est que ça ka bien pour la communauté toi na bato ba comprendre ka lobi si na expliquer ki chocopi ki on a expliqué yo j'aurais plus le temps ya au matin ba live tout donc les gens ils peuvent continuer à ko finga MK to message na biso nga senga na kemanda na nga bolingo te ko apprécier moi nga bato po apprécier nga faut na minimum ya sagesse na mayele. Sinon tu es au cocanoté. Si on a nos fanatiques, il y a wou nga au comprendre ngate. Mais moi il y a oh il y a souffrir. MK cette fille elle souffre vraiment, je vous dis la vérité. Grave. Pour ba dossier moko nazana ngo awa MK so ki penza abimisi mutu aye nga pena ye. Le monde va trembler. Je te jure. Maman comme on a une question tout n'avons kita. Pourquoi peut-être et tant que yo na Karine Bokenda dans la tribunal ou ebi déjà moi muke pourquoi peut-être que bon ma cessé les faire anoti kango baba que le bana bango mais toi si tant que ebi comme ça déjà maman kongo tu de faut aussi ta cause occupe le bon le kabino bolobi bon dans la personne à la police mais na tiki na nga yebo merci beaucoup pour cette question MK nga za na fena bango te na kipara bango te moi je fais mes trucs comme ça. Ngana ki nanga oseka o télé réalité maga tout ça et tout na nanga tia le show et zui bango soit disant bango ezwaka bango te ngana matin nanga pa maga maga to ça la boye na boye mais okende na mbila c'est obligé MK il y a des choses au yo mona ngo za réseaux sociaux ngana misana sala pona bana je sais qu'il y a rien à négliger. On ne peut pas négliger quelque chose. Bango tu vas payer si moto wana. Ce qu'on prend là so que bango ba kende na mbila te parce que ngana capable que na scène de dina que tout na so qui y a une plainte contre moi. Oko kaka ba loba non. Na ko ke na commissariat na ponga na commissariat mona scène nga a. Mususu na centre ville. Na ko kende. Ce qu'on son temps que Bruxelles, so qui bango pe kuna Karine ataki plainte contre biso. Na okutango. On m'a dit ça na plainte contre yo cause la tête que un jour bila ko elo na libanda yo moko fo kende aibisi batune kaza na plainte contre biso ngana oke vérifier so ki kombo na ngeza na kati so kombo na ngeza te na ticket MK parce que ngana mona bato esi biso sito samba to yebi ba makambango ngana mona bato esi ba lokota bango na nzela ba beti contrôle d'identité batali boy ameto luka kayoti mais mundele so yo moko ke komitika eza différent que ba mo bazwa yo. Comme il y a ici ba wou na eke mbila benga qui a ke porter biso plainte ngape na oke kana même commissariat parce que ngana ebisi kazali commissariat wana ngana ebika kota ki angote pour akima déjà commissariat wana yango na senga ki ye mtasala ka ba vidéo asala vidéo na commissariat pour esika zo fanda azaka na commissariat moko na centre ville pour ya za libanda azanzela ba sika ba kimisa ba chevaux azakota ba bébé mia même pas 3 mètres wana il y a 300 mètres azawana donc commissariat ngana yebi tozaka na confrontation wana ayate eza peka sika ngana ko ya wana donc soki yatika ki plainte na ba kombo ebele ke kombo na nga peza na kati ngafuna ke kuta kombo na nga après to na se justifier na bata botala soka lobinga mtu na chaka mwana danger botala ba vidéo na yango allez-y même na école ba ko accepter que mwana na ba condition boy mwana na ba condition boy mwana boy ngape na kela kisati voilà ye mutabandi alobi ke mbila bengi ye ake porter biso plainte ngape na ke ko kombo na ngea na kati oui ngana oke pona yete
ya mutaye kosala ba mise en scène po ba pese ba chinois ba pese mbongo to bona biso te mais nga pe na okende po atie kombo na nga Mama Kongo lika mususu bino bata yoti bomemi Karine tina hôpital likolo ariata. Mais ko hôpital te. MK. Eza bandenge na ye MK. Ye video wana eza pas wa mbongo. Video wana eza yango pona biso te pona yo te. Video wana oya bimisi ke mwana za pembeni ya za allongé eza video po batu ne ba pese mbongo eza nango pona biso te ya makamusu asala keza pona batu na ye ça n'a rien à voir na biso au moins la minute onde kombo ne zotanga mabwe azo sepela ye pona bongo elle l'aime Starmania azo sepela na ye nga azala nga na dossier la bango rando te na ebite pourquoi bango balati bakoti singa po bazaka na besoin ke to kotisa batu moko boye poto loba nga siko boye pardon nga na ke na nga ka commissariat parce qu'il y a porté biso plainte siko biso comme te dit ba plainte onde etambolaka mwana kene na commissariat wana aketa penda so komboneza Comment ma Kongo okita na me roba kiseli na kasi ko Yelo bika hôpital azana za lokuta. Sikoyo adresse ya mwana ya école. Nana nga pesa batu na réseau sociaux ba bina nga mama Kongo mutu apesa kyango ye mutu apesa MK nini kozaka na besoin na tika na awa batisa batu basinganga batisa batu j'espère que j'aurai quand même les gens MK est-ce que ngato na bimisi image wana ngana lobe loko MK mwana na yatanga na école privée yo tuna bata Belgique soki école wana eza privée mais batu tu ngolo be école wana eza ya ye ça fait dire c'est solo que école yo publié mais ça na ye ndenge nini MK école privée za bona ebi na ngate nga tuka na bimisi na te miniature na lobe loko te kotindela babi mama Kongo tia photo on na miniature nga pe na tiete MK mikolo ngalo ke Belgique ka vendredi na tongo ngalo na ke Belgique te batindeli nga photo babi mama Kongo photo kitoko tia na miniature nga pe na tiete est-ce nga na lobe loko tinde kono emaza na hôpital ozolo beloko to lobi eza ba MK za songi pardon tika ngai MK photo na batindeli nga eza lokola mutatine nga photo cagnotte aza française nga pe na comprendre te nga bi mais yazaki na carte orange baboto likuna carte obilo botinda bio moko mto salisi yango moyena bimisa yango eza te po na yebi te soki mutu yango ye moko asalisi yango akoseli cagnotte makambu na yebi na nga te nga namoni ka photo moko identité bakangi photo identité tindela ngo na tala soki za solo tindela yo publier pardon nga na yebi te soki eza ya solo MK babiloko abongo soki oyebi nanu te mpo na obenga nimero yango erépondre te soki oyebi te nga na yebi te mais na yebi te nga bi akoma française eza quand même bonne chose quoi voilà nga ekiti na nga MK mutala Belgique ma komi français na mboka msu na mukanda mboka msu tala soba moko awa komi okomi kobanga antuko bike bashiwa waboza pena maele te neti nga na kobanga bashina babina nga MK akolaka ye pe tokomometi na kasho MK tande bakenda kokosa mwana batu mama Kongo azobanga na dossier oyo ngai aza nango na oyo nga nde nayebeli ye na nde nga vrai nanta kokobanga bashina babino banga bango peti Karine makambo tosalilano na nzela MK babaki boya commissariat na Saint-Denis na bisi baobopianga rendez-vous tokota ensemble batie ta video teke mama Kongo yaka mpo na ngai na ya nga pe na Saint-Denis so babisi nga n'importe quel commissariat na oya po nga pe nde na oke commissariat sika ya zalaka so bolingi bote mata liboso tokota biso nyonso bomona ke so kombo na bino eza te bokota te na soki Belgique kuna okatende baokanelwa na komate babi bakombomo kuna oluka soki kasi omoteke na pesi jour na bino okoma vendredi la famille mama Kongo aya vendredi bino tu ba bozela kuna bozela ye vendredi akoya avec force
balobi Karine makambo ça na hôpital eza mascara. Chinois, bon c'est la vendredi, hein, la gare du midi, je serai là. Mais sachez que tout ce qui va se passer, c'est au nom de Karine. Bon, ça n'a bino kimia. Oh, Dieu, c'est le cas. Vous voyez, battre que titre dans les réseaux sociaux, babilo kotu bosso la que ça rencontre hier. Vous voyez, battre, capture de corps babilo kotu onana, non, il y a vendredi. Non, il y a peut-être vendredi. Bon, c'est la mission live en direct. Non, ça, mais MK, on a la salle à live. Live. MK, au moins la zawa. Tout la ranine. En dehors, il y a plainte. Dans un peu, na main courante. Quand on a na Bruxelles, na Kombo naï. Au bout d'un gars, na 4 commissariats kuda Komba Kari de Fada. MK, réalité, ça réseaux sociaux. Même la Paris Awa, il y a un salaire direct quelque part. Au moins, il y a un koto kutana, biso meto kota commissariat, après tu toke na manivani. Pour moi, même à Paris, na la tête. Papa, ngai ya kobeta te. Biso toke da kana luambi la kata makabu. Bangote. Obengane na mema bango to sakakawa. Bango batala aibite ke ba envoyer nyoso to oba travailler pour eux. Biso to zwaka nyoso to kotisaka. Biso comprendre. Mais finissez ezaye bangote. Nga obozwa direct à partir à gare du midi. O c'est quoi ça vraie chinoise? Na kombo ya Karine Mambolina Mokonji. Je lance l'appel à toutes les personnes qui sont adeptes de la personne de Karine Mambolina Mokonji. Toute personne qui lance des menaces contre les gens travaillant pour cette personne. Vous qui êtes ces sujets, vous les personnes à qui elle envoie pour intimider les gens, pour tabasser les gens, je serai à Bruxelles à partir de vendredi. Je serai à Bruxelles à partir de vendredi. Voilà. La police. Vous comprenez? Merci beaucoup MK. Merci beaucoup. La famille. Et à la qui n'a pas ma gomme, t'as le binga MK. T'es bon, ma tassiko. Mon finger, t'es. On a finger la kitty, s'il vous plaît. La boy ma finger. Bravo, Mama Congo, bravo, tu as très bien parlé, tu as tout le droit de te défendre. Bravo, Mama MK, bonjour, MK, na lobaka 2 minutes na kita. Franchement, ya Nadia, bate bele baloba ki awa, ote, soki mboli na zo ya kofinga, bino pebo ya na réseau kofinga, mais MK, c'est pas tout le monde qui a la force de venir sur les réseaux aussi insulter. Bato mso mutuna muto, azana droit ya kofinga na ye. Omoni, Olga Kabelo, azala ki awa, bafinga ki mama na ye, Olga Kabelo pe akibiki koporte plainte. Miriam Mwete pe aporta ki plainte. Tant ba finga ki mwana Gloria ou que mwana Gloria kufa ki ba mwana yo pe lo mwana eza mangwa kana ko lo ba mangwa siko pe ko za ma finga ki kana mpe pardon d'accord nazo ba nazo kita na ka ku so ba na te ko finga mabe MK oyebi I am strong Anna mwana na ye aliboso akufa oyebi ke mboli na yaka ayebisa I am strong yo yebi batu baboma mwana na yo acha mwana na ye na miniature mwana na pembe wana ki sur la chaise roulante oyebi ke congolais aza motema mabe mama tozolo ba finga kabana baninga baninga elle provoque les gens azo tout kabatu à l'école les gens réagissent maintenant et comme makambo grave les gens na comprendre que live ya Mama Congo il y a 5
6 000 personnes, tellement épais qui impact, ma copie en moté, et comme yo mama kongo ndoki. Mais non, mama kongo ndoki, na ndenge nini yo moto bandi muninga. Oyo sali live, oye bisi batuke, yo na rando o balo kaka, yo na rando o suki saka, yo numéro 1, mais yo numéro 1 et bandi ndenge nini faut que harcèlement moi. Mais non, c'est toi qui harcèles les gens. Non, harceler ton cositi kape ko loba qui harcèle les gens. harceler nani papa ndako na là je parle. Quand je parle, tu fermes ton micro, je parle. D'accord? Et oui, bébé. Oui, non, c'est bon, bravo, Mama Congo, Ngana Kitinanga, on est tous derrière toi, tu as raison. Bamisoso bazoya ko diembela ezo sopa ba moniti yo Josiane ezo sopa yo falo sala rando na ona Chantal yo moko zeli rando ya boina mbolina po ya ko diembela bido nyoso ba mandiembela mami ngeni so to comprendre déjà ko zaika na posa ka okote la karinde muté mono kiti boza ba faible sopi bino na kiti. Bravo Mama Congo, bisou bye. Bravo MK. Ok, merci Tita Kasiaya. Oh Alandi. Kanga loba no MK please. Bravo loba. Ngai ngana loba bwa ntuka kolanda ba analyse Mama Congo ninga ucho loba awa. En tout cas, na ebité conseil ngana opesa conseil pour sûr ça va polémique té. Conseil na opesa et pas Paris amika kolandela no makambo vraiment de près. Ce que ça na ba preuve o yi atia o Mama Congo azana ngoninga lobi. En tout cas, omuntu ndenge Mama Congo ucho loba bwe. Aluma mbongo bwe ça trop capital. Ah oui, et puis Mama Congo a lobby clair, hein? Oui, a lobby maman clair en plus. A obima la raison belé, a cassé Karine, a cassé Karine ma mais il y a un point lobby là, aza autre sentir que non, aza la raison na yé côté mususu, toi tu comme aventure. Oui, toi tu comme aventure. Tu comme aventure na mambo belé, obi ki na landa mambo te mais léo na yo ki Mama Congo. Eh, na bangi na bi non. Maman aza mambo belé. Oyo arokase Karine et puis nous on le bâtiment comme ni mini commissariat c'est parce qu'elle s'est connue aïe c'est quoi la photo la chinois faut pas que Karine ce qui n'a porté plainte c'est vrai que Karine au kangama ils ont un cambo belé oyo Mama Congo azanango on a comprendre pour mutakoza sibwete mutakoza sir na été bwe mais alobi pe bien asasi na alobi pe bien très bien faut appeler cassage ngalanda Karine mambo ebele na sepela na Karine mais na sabino vérité mambo ebele Mama Congo alobi awa bande ko na ngai o baza kota Karine to yebela vraiment eza mambo ebele faut vraiment ko yebela ngo Mama Congo mambo ebele à sage tala ndisi makambo baba yake abimise mwana na mwana ngapi makambo anga c'était contre ça ndeni Mama Congo ke lobake c'est pas ba micro pardon ndeni Mama Congo ke ndoko lobake baba abimisa mambo école même école kuto ye mo kuta te photo atuni bango soki baza na preuve ke wana eza photo ya école mwana ozo imaginer azalo kwa mtu mwa albi mo kasamba mingi donc akina okitoko véridique na mtu na ye efanda ba épreuve eza ebele donc bande konanga pona ngai baboma moto na mambo nyonso Mama Congo aboma moto alimbisa Karine côté na alimbisa baboma moto to ça na makambo très important landela za makambo ya Goma to boma moto na makambo mambo sila to landela makambo bande konanga so ba ko makili zo tanga na Congo to tika makambo oya ba rando oyo pola o et puis les ana Karine ana posa mukanda na ye posa mukanda donc la bande kwa biso na nzela 1 minute kana oluba ah mama jolinga mna matei na uti musanga na zona nzela na kita na nga MK mama jolinga matei bosa pe kiweza ngai te mama na zona nzela la sengi MK na nzela na uzwa metro yayo lobini olingo lobani ya pas de boutique les minutes le banal linga le bani maman linga le bani vous faites le micro te donc Sabino mala ni tinda demande donc tu allais na poso mata mama M canal lo bananga ipo après kilo za kinga
Loba ya. Oui, nga elo na ina loba. Mama Congo dans lundi est très bien, mais dès maman qui va tout loba, na kama justice est compliqué. Okoko ça n'a pas preuve nuance, okoko ça n'a dossier solide. Mais ezala que kepe kuna okueyi. Oh biso to mona awa, oh yeninga zoloba, ça ne veut pas dire que ningi azoloba kazana ba preuve, azana dossier solide pour na Karine que effectivement c'est elle qui va gagner. Nga pona nga Bakeneka devant tribunal pour Makamo et Bandaka la trop c'est trop maman Congo elle est toujours derrière Karine toujours occupée de Nina Karine au moins cette fois-ci Bakeneka na tribunal Bakeneko Samba que la meilleure puisse gagner comme ça Makambu et si là na Makama lobby pour l'école que non école à Pibiaki Karine a lobaki que non moi n'attends en école privée Karine c'est une personnalité publique elle peut pas venir couper sa information mon que ouais na commis si moi en école et école publique non elle avait dit privé pendant qu'on cassait d'indice alors qui privé pour éviter Makambo et commis que Batouba s'adresse à moi nanaye c'est pour cela le baki que moi n'entends en école mais question que tout na yo et là comme il a prouvé que école ya publié on essaie à Karine ya moi na Karine mais Karine elle-même a passé qui n'allait yemo la maman de l'enfant à l'obaki ango que école va publier on les a vraiment école ya moi nanaye voilà s'il vous plaît ma question la réponse yo est-ce que ce qui moquait dans l'état donc maman Congo kolobanga la publier dans une internet siko Karine a lobani. Mais Karine a oloba yoka mama elo a publié école en internet pourquoi seulement école wana ya mwana Karine école les ebele na Belgique kona ni a publié école à mwana Karine oh Henrietta Tanga voilà ya pour na personne réponse claire ba tebele ba pembe na Karine ba hypocrite so lundi maloba mama Congo lobika bato basana Karine watu wana batu peka ba otindela kabango ba maloba toza mikolo exactement mais maman comment tu go le cas makama que non la justice il fallait pas ma chérie s'il vous plaît dans ça mon corps dans ça ba so ba terre na lo bango le na zo ba sala te na sala ba eh mama tala communauté on a publié à moi na bango bien sûr mais on a publié on a sur internet en plus quand bato baza na bango bato bazotindela biso alinga tindela nga moi direct alors yo muta mayele ce que moi mayele réfléchir qu'est-ce que tu dois faire par là MK otala ki live na o asala ki ya butu wana taki école na sima école wana kaka mwana Karine mutatanga non mais mama Congo elle-même aussi elle ko bossa na live na lobaki bien na publier école à mwana na ko elle c'est ça qu'elle a oublié alobaki yango pe na ba live wataki na babakali ba magali o ma ba mataki na butu elle avait dit ça et loko obosana peut-être azaki sous les faits hein mais alobaki yango na live wana. Merci beaucoup maman nangai maman Pati bonjour même kaka Titi Sanga s'il te plaît ok ba modo atebo kitaye maman Pati maman Pati zate maman Koko oui I'm Kazo Kanga. Nazo Kozolo ba na ibitolo ba musika. Allô? Oui. MK. Eh maman, on connaît ça bien te. Nazo Kalo. OK, nangai na. Nangai na loba boye. Na sepeli na ndenge que o matisi epe koloba na ye azongi mwasi. Na sepeli na live o monto matisi. Alobi très bien. Mais yoka nanu PMK alobi très bien mais yoka publication ya mwana awangani makamusu basaka na nango te etoloba ke loyenge za ndeko ya douleur tu peux tout toucher ndepe to pe sakarine exposer mwana te na la maman ça na connaître bien te bande konanga tali ko toucher banda maman ne connaissait bien que juste tantôt j'ai dit à Jordine. Tantôt j'ai dit Jordine, ah tu es l'ongérité. MK ezanga ya ikala mingi te. Maman loba. Pona l'école à moi na le bi Karine loba ki moi na kota na privé wana eza public dans sur ba kena makama l'école moto ko sa publication na ba pixel na Google a publier na ye.
on est argumenté que quoi ça mama Congo que non azoba problème non mon tout ko image na ya publier pour y aller battre moi na côté de l'école privée voilà déjà c'est archi faux et c'est banangote en plus les chinois et Karine je suis ni chinois ni je sais pas que ce soit là ils aident pas Karine c'est eux le danger de Karine ils orientent pas Karine motabut moi na passé na poto na ya passé. Pourquoi qu'on détruit moi la Bashangana? Pour moi, comme ça, qui est maman Congo, à Mango, mon dès le début. Bon, Kati, Kakabino, tout votre fixaté, moi, pour la Karina Soana, na Chantal. C'est pas normal, vous aidez pas cette fille. Vous l'aimez pas, Bolingi était. Bolingi était, vous avez hypocrite, je sais pas quoi, les Chinois là. Vous avez hypocrite. Les lois, ils ont la bien fait, ils ont bien la souci, ma camoto. Si tu vas payer mon canal de Belgique, on a des similité. Et ça, tout va dessus, on va ma Congo, va te nagocha, kabilo, on va te payer, va rendre, va benga, kaba dossier, tout, va plus million gunda. Et ça, grave, la Belgique, on a moins, on n'a plus million gunda, et ça rare. Tout ça, c'est le comme Belgique, moi, on a même pas payé mon canal, tout ça, mon canal, c'est impossible. Ba dossier wana tuma na Congo ndenga za ndenga bakende na pick and pick la kotika kayete biloko tu wana munde la profiter nango pe batimeli Karine mukanda bazomona ko to aza dangereux tout les dossiers nga mukanda tout est centralisé la police la CAF sécurité sociale côté to boka kangunda na la préfecture biloko tu est centralisé Congo na dossier ke na ka partout faut batala soko za criminel soko za makambe de ba yebi fia Karine depuis le Congo la rayaka boka ngunda na makambo eleka na ba dossier eleka liboso makongo akenda sur le terrain et tout et c'est pas pire la moine au Mukanda mais en ça la moine dans la territoire à Botu les chinois vous êtes tellement vous êtes mauvaise vous détruisez la vie de cette fille vous êtes très mauvaise. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Tu peux ça maman Marlène. Allô maman papa MK. Marlène c'est ça. MK bato ba eske bakomo katanga bende loba kasi te bébé na pese moi loba. OK MK ngai na loba ka boye na OK question mo poser maman limbisanga on ezaki opinion na yo que il donne des prouver que maman Congo école na a poster que ya Arieta ngapi nina poser question moko kala na mama Congo apporta école ité ya mwana moko songolo ke soit o XY pourquoi pas maman Arieta ye mama Congo ko poster école wana. Pourquoi pas école ka ou ça peut à côté na quartier Karine. Na encore répondre yo? Oui. Réponse c'est ça simple. Mutu akomaka makasi, mutu akomaka force, soki mutasele loko to quelque chose qui se passe. Jamais okokanga maboko boule, mutu afingi yote, yo bandi ko fingi wana okoma liboma. On est d'accord? Badi ya mama Congo alobi bien que bangone batune ba chinois balobi ke mama Congo na ba rasapindi na ba tribunal baza ba danger public pour na Arieta alors que bango baza wana te alors pour na bango ba se prévenir qu'est-ce qu'ils ont fait amener ngo na tribunal na commune commissariat pour na ba protéger moi na wana yani bala lobi clair mais c'est normal non loko nga na za doki ya no répondre yo loko la nga na za doki nga na koti na internet na ba ndolu ka ba école na internet école on a préféré na poster na jika ka école wana na telonga mwana wana te na telongi te il a mis les chances à qu'on défendre très simple et puis très clair parce que même si ba bando ka siko ana wana peut monter mon bakay oui yende mta ya ata kuto atenga e ba mbunda na Karine mundala ko e ba ni ba ka wana des écoles nako répondre siko na makamnanga. Oui, loba. Tout le monde a Hollanda makambo Zolanda ezolekana na TikTok na réseaux sociaux. Donc ba polémique e bandaki tout le monde qui tout mama Congo peninga bandosa ba vidéo na ye soki ba direct na ye ya ko concernant mwana Karine et mwana wana kanyoti asala ka mwana boye za ko étouffer mwana azozongsa mwana boye ko basala boye babotola mwana bazongsa basala mwana boye to bazoba te quand même. Après où il y comment dit écoute école à moi na yango yo quartier na ye ça vanda ka tozi adresse tout le monde et c'est le color qui m'a monté après c'est maman Congo to landi bien à l'objet ya tumbola Karine
mais tout le monde qui makambo oyo banda qui zaki makamba mama Congo te mais mama Congo akoma ko kota na ba pic na makambo oyo tala ki yete ya obwakela Karim ba jeton na ba dira ki mama Congo sala ka seza makambo te abato a Karim abando ko sa kombo Karim te elle no so kanyati makabela kaye kanyati na yibite ki mama Congo azam sa Karim ba pic te ento za kamani dosi pourquoi kaka seki teni ko mona ka ki mutu moko mutazama be e ba kinso mabe na mongo ko bombama mama Congo ko bwa kila Karim ba pic makasi tuli kambu ya kosenga Karim pa cha mwana mama mama Congo se bakabeli Karim taka critique avivaka na kosenga abokola mwana kosenga azongisa boye tout za logique bon mama kambo e bandi lelo te au moins non senga alors si c'est comme ça le ko babike muna mutasa la vie na ye alors basi ka Karim pe na vie ne bon basi la pe vie na bango ka Karim azaki na place ko lala te o Karim aza mutu ati na question tout na yo ani zero bon ça le na botin na question na lo belo na kasi pona ba tumisa lo ba ki o Karim na place ko lala te Karim na place ko vanda te so lelo Karim azunda kwa comme fande comme otenda kwa eza dépôt ezaki boye enda kwa ngisongi boye so ma ba obukani na vie moi swana MK et donc Karim na sala ka kezalaka mabe azwanda kuna ata so zaki dépôt mabe so lali banda mabe so lala pa mutu maintenant bon c'est sikana ko lala mabe za wapi. Ok maman nana question tout non on a yone ngozabu ko batika Karim ko batika ka eba bandi barando bango tu basangani que il fallait que bolo bango depuis qu'à la chacun pour ça il y a une fille ici à monter que le bel moko très intelligent très capital. Karim a mérité beaucoup de choses. C'est une fille très intelligente. En cause, elle a la voix chaîne, parce que c'est chroniqueur. On a chaîne YouTube, Karim a une population hollandaise. Et puis Karim a beaucoup de population. S'il vous plaît, non, laisse-moi d'abord. Mais vous, les Chinois, pendant que vous faites les randos, et c'est pour cela que vous commis ma camayelle. Mais vous laissez les conneries quand même. On n'est pas les camels. Nkanako répondre à la question, Tony. Karim na osoka bimisi idasa iloko moko songolo XY ba muka basala ke ba propaganda mabe abandai ko bake asala ni na asala ni na ko na bimission na ye asala ni na ba bimission ko télé réalité na ye tanga ko za place pas miki ba mo sala ka tuba kabole na miki poka longwa na place so sala pas miki et lorsque Karim na sala ko ba sala ke ka ba propaganda j'aime Karim, tu sais, ma soeur Karim, elle a moyen le meuble, elle fait le meuble soit vendu. Elle a quitté, elle a mis Koloba, elle a dit, on tire ma tebele, mais mino bachino, elle a dit, tu me fais Karim, bon, ça, mais ma Karim n'a pas bêtise, la Karim a qui ça, c'est la Karim à poto, ni ne sait bien. La préférée n'a Karim a qui c'est ça. Mais quoi ça, les barons n'a pas limité, mais le Karim a commandé bisika, le maman Karim a fini ma peau, n'a mis au chinois. Lelo oyo Karim akoma ça fait akoma bonjour MK bonjour ngapina loba maman c'est là pardon ko loba maman Marlène s'il vous plaît bande ko nanga ba chinois tozala honnête moi na loba ngo nazala muta mutute moi na yaka na s'élève nanga ozala chinois paradis ba ba ebenga na tongo na maiti ba chinois ba paradis ba seki singa ti mama konga yo mata c'est ça la vie alors bande ko nanga toujours le baka, tout ce qui est c'est faible, tous à la maille. Ah, ok, le corps va le bibon, d'accord. Mais toi, sur la Karine, c'est ça. Mais maman Congo peut être au ça bandit via Karine Péliloté. Maman Congo, on a ma vérité. Tout le monde depuis na YouTube. Alors, mais maman Congo, vous le bango. Claire, non. Alors, il y a point faible, il y a monnaie la Karine, ça commissariat. Après, il y a point faible, la Karine, mais pourquoi comment on a essayé de faire funda na commissariat? Après Mélanie, non? S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, Mutamateli Bosso, maman Aliko. Après, après, tu peux ça charge en boucle.
Ok, merci. Après, pour un autre, dans la fin de l'Angleterre, dans les que tout me m'a débat sur les faits. Services sociaux, bazar basé au niveau de tout en monté. Éviter que tout ça la cabarande en ligne. Bango bakinarana ba évidence. Camarade n'a assistante sociale, azapi congolaise. Na makambo nyon faisons les cas. Sur tuningai, to tuniye. Karine, ceux qui ont bien les beaux assistante sociale, bakono bakke, aza instable sur tous les plans, bakozo moana. Ligne zawana, ils n'ont même pas question, il y a que rendre gauche, rendre droite, les blancs ne voient pas ça. Ils ne savent pas que bazala aller retourner à Mama Congo, wana ba bien ngoté, bango bazo mona ba fait bazo présenter bango. Les faits que Maman Congo va emmener contre Karine, usurpation d'identité à française wana déjà, elle est instable sur tous les points, sur tous les plans. Bakobo tolaye moana, on peut même l'interner elle-même. Et c'est ce que les Chinois ne voient pas assez incroyable. Ce qui se passe là, c'est Esavi à moi, mon pied, mon en danger. Esavi à Karine, elle vit une vie instable. Et c'est incompréhensible devant un blanc que Bisoto Bundela. Eza barando à gauche, droite. Bango bazana makambu wana te. Les Chinois, vous avez induit Karine en erreur sur toute la ligne. C'est vraiment triste et regrettable que nous, famille peuple mobile bozo betela maboko que azo franda na entrepreneur bébé mundela roboto la mona wala dès qu'ils apprennent ça. C'est incroyable qu'on tolère ces choses. Fallait que tu la attaque to yebi que les comment ma condition à vie na poto eza o eza masolo na biso ba immigré que les Canadiens c'est mais oh et que bi na biso mindele mais on va prendre l'enfant. Réfléchissons deux fois. Eux, ils travaillent sur les faits. Les faits, c'est que Maman Congo l'emmène à la police. Donc, je suis tellement déçue des Chinois que c'est incroyable qu'on réfléchisse comme ça en tant que communauté. Naza vraiment déçu, hein, très déçu. Mais bon, non, c'est Maman Congo qui est non, c'est des sous-soutés. Bah, yo, Kanaka, à l'amiable. Mais c'est incroyable, je suis déçue. Nasuki awa mais naza vraiment soki kari naza na avocat bien té mona non et puis il était que les gambo avocat té il a kaka école et qu'il ne rota la place mona na fandaka et c'est tout la serre est bouclée c'est tout merci hein oui merci beaucoup il y a pas ça maman Nasi après tu peux se charger en boca. Oui bonjour MK bonjour à tous les problèmes ezawana babo mamoto makambo vraiment babo milango moto Mama Congo na ebike tant susu oyo kata maluba batu mususu mwana na poto ezagite za facilité c'est baboto li mutu mwana eza passe mais Karine aussi na bandiko na eba côté la kaye boye baki même kaka Mama Congo nde ba oloba ba na ba avocat et tout na ba tribunal et tout na police Karine on a déjà nassé. Bosoto tali déjà ba live Karine asala kana ba erwano zo sala mwana ba omoni déjà ta irresponsable makasi na mwana poto bota mwana mele mwana zana o minera za bisote na mboko yo za mboka to vande wana nyonso donc ndeka ba omona ki be fe Karine wana bebo ebi ba makambo beba zo lobati mwana na yo asoko réagir na makambo susu là o kupta déjà na mwana to komi déjà maman le mwana o lobelo o mobo to eba jamo o mwana ngalinga loba nini e fait que mwana zo ba makambo ba vidéo wana nyonso ba mimi nkuna na police Karine ba yo botoli mwana totika mwana poto lera muki aza bisote ana surveillance makasi mais nazongeli pe mama lobi makambo entrepôt soki na entrepôt nazo vana mwana azo futa mbongo l'agence eza bien au futa mbongo poza insika taluki sika futa mbongo na mwani ya uvanda bako botoli mwana tipo au vanda na mwani na entrepôt elle paye donc les bapesa ki yango bapesa ki pa futa avanda boko la mwani po sengi ta musupe na leta bapesi te wana ya no problème te mais na l'école c'est ba monike balandeli kavi ya Karine ba mindelo bazana ba école bana ba baza kuna ba mona ki Karine nga kotela ba baza mabena école ba ko longola pe mwana na école ba oboya aussi ba ko longoya mwana Karine pour na désordre au Karine o mima na ba réseaux sociaux mais na osenga ka Mama Congo passe ya mwana na poto
toyebi yango se babotoli motu mwana ndenge ezalaka tomikitisa eza entre biso toboma makambo nyonso esila vraiment c'est pas bien bachinois botika okosa Karine botika ebini boza bana na bino bwana voilà, merci beaucoup maman, merci beaucoup maman, topesa merci beaucoup maman Charles Mboka MK ngana mate bana kalo sote ngandeko pardon DJ yo mobile topesa Charles Mboka yanga bonjour maman bonjour MK franchement na eko féliciter oza vraiment mayele oza mayele moko ba question poser mama Kongo na landi vraiment na bande ko lando depuis tongo eta live ni bandaki oza vraiment mayele na ba réponse ya na dia répondre vraiment très kitoko ba mama biso je bi Karine na biso congolaise to boya ito to bomi epete mutu pa bo Karine na réseaux sociaux azati mais entourage ya Karine ba ya bande ko ba mama biso to protéger bana na biso wa to kana to yebi yango to sala ba live to protéger bana le but que to na bana te to protéger bana na biso alors pourquoi bino so sawana bino to protéger bana na biso to lobeli Karine ata na commentaire Karine longola mwana na live bino bozala ka wana toujours manamba maloba mabe ya yo nini to moi ko commencer que Karine protéger moi to bloquer bo monte ke bo sunga ndeko na biso te bino bato boza ba proche na bo sunga ete dede mama kambo belo mama Kongo ayebi ba vérité belo mama Kongo ayebi soki to landelo ngayebi longo banani kaka pa proche bazala na Karine bozo sunga Karine ilo côté bozo lizala na bozo epa na ye Karine bozo mbisemo ba change mboka kingasa na suka yangande mais elle est bien clairement oui madame le bien clair que le bien que bien qu'on a tout ba sala kaka ba to Karine mutu ba tindela ki voilà na bandi kolanda mama Kongo au début jusqu'à la fin na on a sepeli vraiment mama Kongo abimisi biloko moko très bien pe asasir na ye na makambo azoloba alors bien ngo bien que alors bien que point faible à Karine et c'est qu'il y a comment pas gagner Karine c'est la cas commissariat alors bien c'est comme même ba chinois bon réfléchir voilà mais na landa ki dernièrement live ba chinois esali ngana mawa tukana zaki na se kolimbisa ngana okaki kanda makasi comment bino boza wana yo kende ko luka kende ko ba preuve wana ba video wana boya nango to sangisa yango to kende ko lakisa kuna na commissariat ba mama biso ba mtu tozana bana na biso tozo batela bango to sunga pe ndeko na batela pe oya yete pourquoi to sala Karine yango bo kebi kasani ndeko na biso congolaise to bomete mais tozo sunga ete mama Kongo ba vérité wana yebeli yango ndenge nini bozala sage bozaka wana Karine asali bino nini bolingi ete tolingi asani ndeko na biso tokobwaka ete tokoboma ete Karine atelemaki mpona kofinga mwana Benita tomonaki te ba live ezalaki boye teke ya kosangana boloba bino ezalaki te mais lelo lokwa ekalikambo ariete bimi moto epele makambo ebimi ebelebele alors ba mama tozala mitema malamu ba vérité ebele mama Kongo aza nango ayebi yango na banda te kaka na bato baza na kati ya la Chine bon bato bazoboma Karine moke ebela la bachinoise baza wana bazoluka sita Karine mais bozoyeba ngo te bozosala kaka wana na bacommentaire peut-être mpona kofinga bozosala kaka wana mpona koloba ba n'importe quoi que oui nga naza na video balobaki boye baosala rieta boye ba mama Kongo paza mayele boyoki yango ndenge alobi boyoki ndenge abimisi no mama Kongo aza mayele bokanisa te kebino voilà yo tuna question moko utula poseki mama Kongo ba question moko boye olandi de mama Kongo akimeli yango na ndenge na ete eza te kaza soba te aza mayele na misusu yembo misusu fe bimaki ke mama Kongo lobaki be me yo tuni ye MK okinde mama Kongo apesi le réponse aza mayele alors ba mama ba chinoise tozala mayele soki pona nga mwani wakambo ndezo kindele toti kotia ba moto ba nzete na se moto epela biso tozana ba preuve Karine to rotinda ba preuve wana boke porter plainte ba mama totika soki pona to sunga ndiko na biso Karine azana mwana toyebi pasi komema zemi ndenge ezalaka tosunga ndeko wana tochana se biso ba chinoise tobengana bobengani pe ndenge na bobengana ka wana bino bato boza pembeni bobengani bobenganaka bopesa mpe idée to boma moto totika boy to sala bwali boyepe kota Karine bopesi pe conseil Karine osala live na biso ngana sepela ki dernièrement na comment na ko sepela na Karine ngo parce que ya komia ko yamba ba osala be mission zo yamba ba redia miss na sepela ki nanga et du coup to la mkibe ko finga ne zongi makambo mabesu so yesu makasi kolika or bino te boza pembeni bozo sunga ete
bozosunga te nga namona te chinoise moko amati likolo baosala live aye expose mwana na ye boye aza moke nanu te mais Karine aota mwana aza koexpose mwana bamama mikolo boza wana bozokoka kosunga ndeko na biso te mais boza wana kokomakoma te ake protege mwana tobloke bosunga ye te mais pourquoi ebino boprotege bango na kati ya bandako pourquoi vous battez la banane na bino makasi boye mais vous êtes muninga bolinga koteya ye te bomoti boluka shita muninga bana boluka muninga na malamu te ngakuti likambo ezopesa nga kanda MK na sepela bakestion yo pena kozala kaka umela papa ba gros biso MK bonjour nazaki MK non Jordan ngamna koloba botika na ngai eza tour na ngai bato nyonso na matin na bango balobi mama loba na okasi loba MK merci vraiment ndenge opesi na opportunité ya omata naye naloba boye nalie na contribue ka mpona bachinois boya mitema mabe bolingaka Karine te je vous dis bomoni lelo Karine so aperde mwana namoni chinois moko te ozwa akokanisa bisaka na ye na bani alobi tovandisa Karine na ndako mpo tolongola esusi en reta eloko tokoki osala ifale topesana bachinois bopesana conseil premièrement botika bakosa ba live ya ofinga deuxièmement boluki ndenge ni bokoki osala mpona Karine na ka oyo alonga bazwa mwana te bino bomona ngo eza likambo ya baje bazwa mwana na age ya reta akoma libre tina age ya 18 ans botika kokoma na se wana soki bato baza baodefendre bino bofingaka bato bolobaka toyebi Karine esika telemi lobi na landa na live moko bapesi Karine conseil ndenge expose mwana oyebi chinois macha lobi bino bokanisi Karine ndenge atiaka mwana wana azoba Karine ayebi esika telemi bino bokanisi mundela ayebaka kisi to mundela ayebaka ke mwa moso aza boye bepreve eza oyo soki mama Kongo amemi oyo okoki osala Karine akoya mpona mwana bazolo makongo toloba pona mwana eza pona Karine te pona barando ya Karine na mama Kongo te ngeza pona mwana ebite soki boyeba makambo wana bachinois eske bozoyeba ke eza pona mwana noke pona rando ya Karine na mama Kongo eza pona mwana mama Kongo aolinga alonga Karine yango atie mwana liboso aoke kufunda Karine te po Karine afingaka te aoke kufunda Karine pona amaltretaka mwana eza bongo nde mama Kongo azomemela rando oyo botika koyake mama Kongo akretiaka Karine mama Kongo pafingaka Karine depuis kala nyonso ezate mama Kongo atiende fo alonga Karine fo alobake mwana Karine boyeboye bango baza koakisenga ke ngai naza dangereuse mpona mwana me botala o mama ye moko asalaka mpona mwana botala faso mama abotolaka mwana botika kolobaka bopesa conseil botika osala balife mboka soki mboka aosa vi na ye na mobali na ye na bana na ye totika sentiment totika tozalaka tokoki osala groupe okofundana na polise ntango baokanga mutu na biso moko charge wana ekwela pa mutu moko bino nyonso bobanda otya minoko ke bakobeta MK mosu bozala te bokima tozala mayele bachinois totika esala paso moi ndetinga naoloba nzambe mama Kongo soki ata opesa conseil so nazali nimero na ngai na dossier nga mama Kongo pardon mama tia na se mwana mama Kongo aoke kofunda Karine te mpona papa chrétianaka non mama Kongo alingi alonga Karine akokendele nde makambo Karine azalaka mpona mwana bozala mayele botika komata bolobaka te mama Kongo ando chrétien Karine mama Kongo asalaka boye mama Kongo aokende makambo wana te mpo leta akotala makambo akando ya mama Kongo na Karine te leta akotala makambo ya mwana pourquoi boni kocomprendre wana te pourquoi boni kocomprendre wana te nge eloko esala merci ya pardon bo oloba moke moke po MK bonjour depuis kala ndeko nanga en tout cas nasepela réflexion na makasi bon oyo nga na koloba eza plus kopesa ndeko Karine
conseil ndeko Karine soki vraiment mwana wana zalaka yo ndeko na ngai mwana na poto babenga ekanga nzila mwana na poto babenga ekanga nzila nazo ndima te ke na mona kuna ba live 1h du matin 2h du matin na mwana na maboka zo simbo mabele ndeko na ngai okoza na kitef okoza na kitebe ya Belgique mais sokoza na mwana kindaka classe okindaka ba formation ndeko na ngai ate ye na buto ye na moi oyebike baopikola ote mais soko zo néglige bana tozana ndeko congolaise ya comédienne ya Suède bana batikali na Suède lilo oza na Kisasa ndeko na nga vini nyoko mene o bakobokola yo babokolaka bato na Kisasa oza na mikili ndeko na nga kenda formation zwa papier eza na mikanda bapesaka ya formation interrogation ndeko na ngai baolesa yo ti wapi ya bashine umelaka te eloko bashine umelaka te tobengaka ngo wanzu ozobosana ndeko na ngai na 40 ans nzambe apesi yo mwana ngai naza mwana mobali naosola na yo nakutana na yo na Suisse ngai apres concert ya Papa Hervé banokolala na chambre ya chinoise moko na Apart City na hotel wana ngai nazala ti boya na heure na 6h après after concert ngai na mima yo na mutuka Jaguar ya cousin na nga kari natala yo boy ndeko na ngai esobwaki jise pusani ndeko na nga mwana na 40 ans weza midi 30 batela mwana wana kofongola makambo ebele na mikili na poto numéro 1 zalaka te na poto ni numéro 1 zalaka te na mikili biso tu tokendaka kayu tozwaka salaire tofutaka pale tofutaka internet yo za numéro 1 nanga par rapport à quoi ndeko na ngai balobaka silama na balangage internet awa silama misipa tanga kwena yo moko boy se concentrer po ali ozokendela e ozala pasi po sala ta cleaning et pour ta cleaning wana nettoyage wana et ko aider yo mo papier na ba kofuta yo mbongo ba papier na kozwa okenda kokotisa moko ko sala ngote po yoza la reine de la Chine mama yango nzo umelaka te silama sipama e umelaka te ta mikolo mine rien ka bo mbamo 5 ans ovanda 10 ans arieta pe boy 10 ans yo saka sandoki baninga ba okende ba Kisasa ba osomba ba terre ba zotonga baninga ba zo voyager ba oke ba Canada yo salaka mami de la Chine ovandeli ba cousin Karine tokola konde kuna mo 43 ans yango 7 ans mama kama bino ba to fingisa nzambe bino ba to fingisa nzambe yango lelo diable azo pouvoir le kolega nzambe nzambe mayokelo mawa peso lifanto ndeko mwasi ngala peso concert ke ndeko mobali nasa kuna posa te ko mama Kongo bala mama asala ba live na ye apesa ba conseil na ye mais ti azo kango na commissariat parce que yebike pour que nous se présenter faut que c'est identité yo za na kité ko identité no pesa quand nous pesa te ba tirel mamona yo ba tirel na yo pour to engager avocat ba osenga présence na yo tango ya faut se présenter ndeko na ngai barano oya Kisasa na ba leketu oya nango na mikilité ko na mikili mutu to lingaka se protéger ko yo siko o se protéger na nini mukanda te adresse pour adresse place olala et le ngolo bateke les adresses na hotel adresse za sur papier minde ko mi batela ngata yo mobile na pesi conseil na suki na nga wana tuka MK et on a rolo bara yango donc voilà quoi merci solo le kwa mbale pour leli on va mettre linga passer c'est ça mon avis on a Karine vrai tout nanga loba pour na kitana dans alikolo pour na gérer ba na bon ça un petit peu maman Claude tu que la maman Claude loba ya unela mais pardon d'accord merci mkanga nos la bref bon ngalo nana lobesa ke omoni ata bato bako condamner mama Congo ki ota tesi kola ariata ba rotuna na Karine mo seza ke ba ke justice ke mama Congo azando tendeni na yeba ki école mwana na kendaka est-ce que Karine tayebisa ki ou bien ebuti na ceinture ya Karine ozo comprendre bon
wana siko mama konga ko me défendre que ya na solola ki na yete alobaki na nga pété que école mwana kenda pour na ko publier a chepe lo ngamona te donc eza nora que a guess ne kaka bon pona mwana soki tobi tolandela makambo na ndenge bakongolais nde tomonaka ete bakobotola ye mwana tusa mundela botola mwana ka bongo te ozo comprendre donc ekozala badémarche ebele Karine ye moko efasala po protéger mwana ye ngai nakende osala baplainte nanga parce que cette fille elle est dangereuse atindela bato ebele baperdre bana mpona maloba mais eloko osala ezaki il faut topesa ye aza na bato nde oyo atindaka soki adécouvre esika ofandaka tindaka donc c'est-à-dire que biso toza na mboka loi bamboka leta asalaka yango faut se protéger babotola ye mokanda parce que elle était pas stable na danger elle n'avait pas d'adresse fixe mwana mbala moko mais ka boye babotola Karine elle n'allait pas renouveler babotola mwana ka bongo te eza c'est la vérité moi je te dis Karine akobisa Karine kete kata tamsuko exposer mwana na babotola yango parce que aza instable ayebi kosala badémarche te alandelaka eloko te ye asekontataka oyo bapesake na réseau sociaux elle se considère comme une star eza na babilo mosuku konsala te mpona bamatifi ya miso ya bato azali ayebaki na obete baverité ye moko ayebi makambo nga na oloba nga nakelande na miso ya bato te oyo bato baloba na réseau sociaux azalaki na carte orange te oyo badelivra motusuku abwaki na belgique mais wana sikoyo ifosa na banorme mpo barenouveler yango il faut esu kosala formation il faut esu kozala na foyer il faut kendaka barendez-vous tout cela elle ne faisait pas ça mundela tolongola makanisana na mutu mundela kotravaille na Karine bakotana biplace na vanda kanana mundela pa na capacité mopesa bakope kolongola place bika comme yoko mokanzi toza na danger bakolongola epe wana mpona mwana obangala bino te yotesakomakongo to mutu balobi mpona ka image wana likambo yazo kwatake yo yazo kolakisa bato ke yozolanda mokanda na ye ozolanda bana na ye eza façon na ye se défendaka omoni teke abimi afingi biso nyonso azongi nsima alebi to tokomi kolia ekomi ke bozosangela ye c'est sa façon de réagir même na youtube elle fait comme ça elle touche tout le monde après to biloko banda koya korépondre ye ye akomi osala nesikaza innocente aza ye moko contre bino nyonso eza tactique na ye pour dominer po kombo na ye etika na réseau sociaux c'est comme ça qu'elle fait soki mwana lala asiki mulungi elatisaka ye boye soki ndako bato batake na erreur ezaka babubu mpeza biso nga na memele plainte mpo yatindelanga bato awa nazwa bavideo babiloko nyonso to nakenda nango rien à voir avec ce papier na ye azwa rejet parce que ye moko ngai c'est normal mk mutu na mutu aza na ndenge afandaka na ndenge atakaka mpusu yo makasi neza na réseau socioloba problème na ngai ya kofunda ngai tokenda justice nabona sa likambo boye epesanga etyanga na tort yango ngai natakake na justice nga soki aye na likambo nga nake na justice comme soki un jour ya problème nazala bakwa me défendre kotoa na mboka mundele on se rend pas justice soi-même mboka mundele tokuke na nzela toyokana te ce qui veut dire tozoki na commissariat même tokozali na raison alors na mboka mundele il faut se défendre mwana epai ya papa bango moko bakritike arieta tala stratégie na bango arieta azalaki na likambo te ye asalaka bavideo na mwana na ye azoexpose mwana na ye bato bazwa na commentaire bazoyebise ke fait pas ceci avec l'enfant siko na minito stratégie na eza ye azongisima abisike baolinga babotole mwana te bango motu balobi ke arieta aza en danger bango motu bakende na mbila siko mbila wana nde motuko akozonga giga ota mbila kofongola dossier ntango baservice sociaux bakofongola dossier mpo bayeba pourkui mwana na aza en danger ekokupe ye abanda kokipe mwana ne kitoko abanda kosala balive na batemps moko oyo mwana azali bango moko nde bato na ye nga ta babengi nga ndoki esali nga na nini mk mutu akenda ofunda bongo bakasi oliki areta aza en danger eza mama kongo u bandeko mosusu te eza bashima moto bateye en danger elle doit parce que bakobandokile baservice ton maman on n'a pas besoin qu'il va placer moi on peut juste qu'elle soit responsable et indépendante voilà merci
Riata. Bon, oza mayele MK. Ye mwana tanga na école privée. Machina bachine ya makasi. Karin so asumi na balabala ebi que c'est infraction. Mais bango ba Sumba. Mami Sumba. Est-ce école wana o bango ba bonyo na école privée. Azana be preuve na e donc Karin na okata na donc pona ngai ba bongo alisaka Karin. Alimsa Karin Abuka Mapeka. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'école d'Arieta? Atabake Fundanga, la question qu'on va vous poser, que moi je vais me défendre, mais elle, sa fille étudie dans une école privée. Moi, l'école que j'ai publiée là, ce n'est pas une école privée. Je ne sais même pas si c'est quoi. Mon photo est dans la tienne dans la kaka. Et alors, quand la moto azo leka, azo filmé, même bandaku banini. Alors, n'a m't'ai qu'on va qu'est école Arieta. Car bango moko. 02 515. Maman, comment la live na miniature na ngande yo potenga la miniature. Maintenant, à quel moment moi je dis que c'est l'école de la petite? Et la petite, elle étudie dans une école privée. Moi, je n'habite pas en Belgique. Je ne connais pas les écoles. Je ne suis pas en Belgique. Là, actuellement, je suis chez moi. À quel moment moi je dis que c'était l'école de la petite? La petite est dans une école privée, alors que soi-disant, école on a été et ça n'est privée. Même ndakune oazoloba eza entrepôt omoni entrepôt commune omoni kika fandi ata na ke filmango elle peut pas m'attaquer parce que eza entrepôt omoni entrepôt eza esika moko okoki mpe kofilme po yeba soki loboko louer yango. Tu comprends? Parce que elle c'est pas considéré comme une maison. Elle est à l'intérieur, elle fait des travaux pour permettre à Fandawana, mais si on a un libanda, si on a une vidéo, on a que libanda est en entrepôt. Et puis ils ont travaux belé. Si on peut ça, je peux t'envoyer des vidéos, au moins qu'ils ont entrepôt. Donc n'importe qui peut passer devant, ça ne lui met pas en danger parce qu'elle n'habite pas dans un entrepôt. Est-ce que Moutafa n'a pas d'entrepôt? Ya kukuta makambo ya mama na mwana maintenant cet endroit là excusez-moi s'il vous plaît. Merci papa, déjà les mêmes la famille. Maman admettons que yo fandi wana bazoza bamvua na nzela mpo bamvua bazaka mayele te baza basi na mikolo mesi balesalisaka ya kanyote soki yo lelo okende ekola mwana na yo olobi ke mon enfant est en danger okena commissariat mais ifo bango basala batala soki fo mondele asala likambo katenge po yo oyi koloba toza d'accord. Il fait pas moi la mettre les bagies à l'intérieur, à mettre les bagies dans les restaurants. Quand tu fais monter les gens que Mouton Bik et Nafan dans la photo, on a la bagie. MK pour la batona comme Bazou, donc moi la qui toujours il fallait qu'à la photo à même moi avant la 13 ans. La que ça la même comme quoi je suis en danger. Il faut bien faire l'enquête. Moi la qui classe dans les voisins ça qui a foutu la dernière école. N'importe quel comme quoi je suis en danger. Au moins les vols pas carré ça parce que tout va la base de Karine s'occupe pas de déjà fille. Watutu bana bavideo Karine azokanga mwana nzoto azosala rando azokusunga na mwana na mabuku batutu bana video Karine ba inepto Congolais kata soki mwana za mwana na yo wana droit mwana azala inepto matin mwana la c'est mundela tala bongo te mundela ko ba comment ça fait que moi je crois que matin vous faites des lives avec votre enfant dans les bras qui met cet enfant là en danger qui a publié la photographie de cet enfant wana ba vidéo nanga il y a pas la photo d'Arieta
La page na partout. Na photo arrêtée. Mais ça qui pas voisin photo arrêtée ça pas na ba. Donc pour na ngaka dégager. Ah oui les images de maman. Abeta jeune ayi. La lela la tribunal bonga. Et bah sinon na ba ça ba tu aye mon qui fait la propagande d'un enfant de 3 ans ou de 4 ans. Quand cet enfant est en danger, elle-même carré n'a pas de non. Moi, je vais prouver ça. Et ça n'a besoin que tu vas te démarche à maman pour y aller. Pourquoi le roi peut me faire quand je suis arrivé?